Bonjour bandeko balandi topesi bino mbote na bino nyonso bozuli baku ya kolanda biso na mokolo ya lelo. Merci na babone na biso nyonso, merci na ba fidèle na biso nyonso. Merci na bino nyonso bolandaka 3 Production TV, chaîne oyo elakisaka bino makambo ya malamu na émission na bino bopona les acteurs de Kinshasa ou découverte. Lelo mokolo ya lelo 3 Production TV eye na Kasavubu na quartier Camp Christ Roi et Onel. Et pour la deuxième partie de la première partie, le toye pour la deuxième partie de la deuxième partie, il y a quartier Onel. Bande konyo sur Camp Christ Roi, bo commentaire qui bolobaki, merci beaucoup na binotu. Oh pour monaki a binoté le pango na binoté et a venu na binoté cette fois-ci ozo monayango na deuxième partie ya émission na biso, il y a quartier Onel Camp Christ Roi. Merci bien aimé nzamba suninga na bino to monani lisusu. Merci na bino tout bolinaka papa sano bakala dia kubanga na lisusu liboso na bino. Merci à l'équipe technique nyonso ya 3 Production TV et nzambe apambola biso nyonso na bino balandi na biso basali nzamba apambola biso ba bonne fête na bino nyonso bozo tala biso. Merci to bandi bongo na première avenue na biso et to sukaki la fois passée na Irebu et to leki avenue sport et to zimbala moko et avenue na biso oelandi. Côté première avenue on a toi qui sur Sayo. Oh tu en avenue Kindongolos. Bana ya Kindongolos et Tokoti avenue Kindongolos. Donc merci Nabino Bozotala et donc avenue Nabino Kindongolos ya Moyo bino bato bo voyage bo kenda et ndenge to bisaki bino na deuxième partie émission Nabino ya quartier Onel Camp Christ Roi et toye avenue Kindongolos. Avenue Kindongolos et à te commune à des amoureux. Couloir il y a des amoureux et merci. C'est qui vient voter l'avenue Kindongolos. Après toko il y a les sous pour un commentaire. Balingi biloko na ye, tombalola komako
biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato ikoto sanzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tokomi na Birmanie toza na Birmanie et tozo continuer oyo eza veni Kinzwani eza baveni ndenge ekabwanela aveni Kinzwani. Voilà, avenue Kinzwani. posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vérification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Toana direction Dialele, tokomi na direction ya Dialele. Direction ya Dialele. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye Bana kave bana ya kankristera boyebi koto oyo baveni na biso ndenge ezalaka eza mwa bandambu et donc eza mwa bandambu tokoti awa surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme on a venu Kitantu, Camp Christ Roi, quartier Onel, commune de Kassavubu. Et merci Nabino Tubo Zolanda Biso. Et Bino Tubo est bien venu Nabino Nangoyo. Et Bana Camp Christ Roi, Bana Kassavubu, Bana quartier Onel. Donc manifestez-vous. Nous aussi manifester qui la première partie. Et manifestez-vous aussi dans la deuxième partie de l'émission Oyo. Donc voilà. Et tous au combat. On a venu Kitantu, bana Kitantu, bipai boali a venu abino yango bokola, bolekawa, bovanda, okendo voyage, bane leka ebele et bana Kitantu et à Kitantu na bino yango et merci beaucoup. Et là je profite directement de saluer
et bah vrai il y a Papa Sano, bah vrai il y a émission Oyo et les acteurs de Kinshasa. Merci à venir Kitantu et Bimisi Biso na Bimani. À venir Kitantu et Bimisi Biso na Biomani. Ah, tu bimi Biomani. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons. Donc là, je profite à saluer et la vraie à cette émission. Balandi émission. Et là, la maman Stelina Semaka, la maman la Jade. Nous a belé. Chloé Zoli, les banquiers Chloé Zoli. Topesio bamoti belé. Dango Masudi, tonto bio Masudile, Dango Masudi ya Masudile, ndeko ya Ladi Mvula, topesio bambote belé, tonto bio, Valvani Daniel Onokodi Nzeta Mbongo, topesio bambote belé, J3 Judikael Pumbu, depuis Belgique, topesio bambote belé, donc balandi minene, il y a émission Oyo, les acteurs de Kinshasa. Awa, toye. Avenue Oyo et Bimisi Bisoti awa to benga ngo terrain na biso ya terrain to betela kabale et nga kuna yeba na tikala na souvenir moko na terrain oyo na tikala na souvenir moko awa donc ya pesa rafa banda ko telema oyo ça qui m'espace to banda pe ko beta balé il fait parmi ba terrain la biso ya mikie ya bana mikie quoi on ko beta tous assure tous un cas des amoureux voilà on a des amoureux Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Voilà, chers internautes, et Tozoko Baka toujours, le côté avenue Kinanga, et toujours sur Camp Christ Roi, avenue Kinanga. Merci Nabandeko tout, Bozota Labiso, et merci, il y a trop, Nabino Nyonso, Bomesana Kolanda Biso. Merci à vous aussi. Vrai Nabiso tout. Boza tellement belé bino tout bolingara biso na tout exact production TV. Donc voilà, donc nous sommes là et donc tous on a venu Kinanga. To kota ki a venu Kinanga et to bandaki Kinanga depuis Birmanie Kinanga et to ye to bimasko Kinanga na Sayo. Je bimasko a venu Kinanga na Sayo. Na ye lisusu ko rappeler bino bana Kinanga to silisa venu Kinanga et merci na bana kan Christ nyonso. Merci na bana Kasavu nyonso boza partout na libanda ya mboka bolandaka biso ne tolobaka toujours ba commentaire na biso esalaka biso bien. Donc voilà awa to bimi na Sayo to na Sayo. Voilà awa to na Sayo toza na université na biso Cardinal Malula po nyonso atanga pe na université Cardinal Malula yango oyo ICSM. Donc toza na université Cardinal Malula et au potanga au leka au étudiante otanga to ali boso bar na biso ya jo o bana Kasavu boyebi mingi baro to benga ngo ya jo. Donc mususu po kendo tika ngote chez ya jo. Donc c'est ya jo au Cardinal Malula, université Cardinal Malula. Et nous avons toujours sur Sayo.
Donc Zaka toujours si avenue Sayo direction Sayo et Tokoti et avenue Nabiso Elandi après Kinanga et Zokoba. Merci na balandi nyonso. Merci na bino tout. Merci na bino tout bolandaka biso. Merci na bino tout bolingaka biso et na équipe na biso mobimba. Merci na bino nyonso. Voilà et toza vraiment na bino toujours ensemble. Merci beaucoup benga biso commenter et kosala biso bien makasi. Ekosala biso bien makasi benga biso commenter pona biso vraiment ekozala fierté na biso makasi donc bo sponsorisaka biso bo soutenaka biso yango wana nde ezali force na biso yango wana nde ezali bénédiction na biso ezali lipamboli na biso donc voilà donc awa après Kinanga tozana avenue Kimwisi atwana Kimwisi et avenue Bastelina c'est Makala Kimwisi yango mwana Kimwisi nabiga moni déjà chez bango ça lit bien et à to côté avenue l'info. Quand Christ est rebellé, dans l'info, tu bêta babale, donc à venir l'info, donc oyebi l'info changea. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Voilà. On te dit à venir l'info sur Sayo. Voilà. On a venu l'info sur Sayo. Sayo yango. Avenue Bombo. Tout tu vas venir l'info et tout jusqu'à venir Elandi. Retournons tous à la parole.
Et merci à venir tout le monde. Il y a trop. Donc on est là. Donc dans le labino il y a trop. Bino tout il y a papa Sano. Bakala de Kuba balandi munene ya émission oh les acteurs de Kinshasa et na ko rappeler bino lisusu toza na quartier Camp Couche-Roi commune de Kasavubu. Donc toujours kende lentement malem et toujours na Bombo avenue Bombo voilà toujours na Bombo et toi na avenue Bombo to komi na des amoureux na avenue Bombo et awa bana kan Christora boyebi awa eza na kurbi ngoko ba veni eza mibale oyo mbonda nani tozwi yango te parce que eza na ndenge akati de avenue tozwi yango te po ndenge tobimeli boye senka tozwa mbala moko Bombo donc tokoya soki poza mwana kote wana mwana ya mbonda bongo benga biso kosala biso mpe bien sur l'avenue Bombo. Merci bandeko ndenge na ebisaki bino toujours tozokoba toujours à toi na avenue Bombo et de to bimasco Birmanie et to komi na école laïque ba nyonso batanga na école laïque école laïque Onel donc épée laïque épée Onel yango toujours la bino toujours la Birmanie aussi ça venu Bombo toujours la Birmanie et toujours zonga sikoyo pour na kolakisa bino école oya Onel quand Christ aura amour quand Christ aura école laïque au boyoka laïque ya Kasavubu quand Christ aura laïque yango sur Birmanie donc voilà tozongi avenir po tobima boye tokota sikoyo laïque tolakisa bino laïque donc vodi awa tosotaki et tozwaki mbala moko Bombo parce que yango ezalaka na kati namoni tozongi mpona kolakisa bino et biso tolakisaka tout donc mpona kolakisa bino donc lokwa toyaki Bombo et Kibambi et ezalaki na kati boyebi Kibambi na mbonda ezalaka na kati nde yango tozongi toza na avenue Kibambi. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Biso
Vraiment na nyonso ya quand Christ roi alia likayabu ya kibambi mais na biso na kombe kimi ya mami kolebele on a venu Kimbola. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Nous allons venir Kimbola et donc nous allons continuer et nous allons venir Kimbola donc nous allons venir Kimbola donc touti Kibambi na Kimbola de avenue auto bosana ki na katikati donc pour ndenge to bima ki bombo tozana epe Kasavubu laïque école na bino ya ngoyo laïque voilà école na bino laïque j'espère bana bazotanga bana chika toala epe laïque yango oyo o boyebi ekenda sango epe laïque bana kan Christ wa tout bayebi epe laïque. Voilà, donc épée laïque yango bana kan Christ rebelle batanga awa na épée laïque. Donc épée laïque otebi na kombo ya épée laïque à l'époque ezalaki épée Onel et comme épée laïque épée Kasavubu yango na meyeba na kombo ya laïque épée laïque. Donc tozawana Bilenge ya lelo balingi kaka bisengo tango moke.
tokomi ici avenue direction Dialele. Toi na Dialele tobima sikoyo asosa. Voilà. Tobandi siko bima sosa parce que avenue oyo nyonso tobandelaki ebima asosa te. Avenue à liboso ebimi asosa yango. Donc nyonso suka parce que centre de jeunes handicapés et kanga yango. Donc tobandi siko bima asosa donc tobandi siko bima sosa et tozana avenue ya Bouyi. Ya Bouyi ya na biso et bonne guérison toi Yaya. Vous avez la fois passée. Vraiment bonne guérison à toi Yaya. Et Nzambe apambola yo, azalana yo et toyebi ke nyonso eza makambo ya Nzambe. Ndenge moko lobaka likambo na motu te, nyonso eza na makambo ya Nzambe. Donc bana poto je vous signaler que ya Bouyi avandaka na avenue oyo ki mpango ki avandaka na avenue oyo. Donc ya Bouyi avandaka na avenue oyo. Oyo avenue ya Bouyi. Tokomi à Sosa sur avenue Kimbola et tokende tozwa centre de jeunes, centre d'handicapés oyo kenda sango ebele bayebi yango et centre de jeunes, centre d'handicapés yango mpe eza na kati ya quartier Onel ya Camp Christ Roi. Donc centre de jeunes, centre d'handicapés boyebi yango bana Camp Christ Roi bana mokili mobimba boyebi yango yango centre d'handicapés oyo tobengaka centre de handicapés boyebi yango centre d'handicapés balibanda nyonso ya centre de handicapés boyebi yango très bien toujours à quartier Onel. Donc tozozonga kaka boye mpona kolakisa bino et quartier Onel et voilà. Après toza liboso ya école institut na biso IFADES. Voilà, IFADES institut na biso donc Christ notre vie aux églises na biso ezalaka mpe na école na 4 Christ notre vie bato ebele mpe boyebi yango awa nyonso boyebi donc voilà nde tosuki awa tozozonga sikoyo tozwa oyo po koto lokwa tolakisaki te yango eza na Sosa baveni wana esukaki na badialele yango moni toye kolakisa bino ti koto makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Masula kobangola kamotema ye.
na ndenge ya sayo tosukaki na avenue Bombo tozongi toye tozwi des avenues oyo etikalaki biso to récupérer yango sikoyo ntango tozongi toye tozwi avenue Kimbola nde tokoti avenue na biso ya Laïque sikoyo tobimisi biso ti asosa na avenue Kimbola oyo yango toke sikoyo tozwa sikoyo deuxième avenue na ndenge ya sosa ezongisa biso Laïque. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kouta tire. Avenue Kinduma, avenue Tokoti, yango pe suka na Dialele. Suka na Dialele. Donc bana Onel baebi, bana Kank Restaurant baebi. Donc biso ba venir na biso misusu ezali ba parti côté Bima. Donc Kank Restaurant ezali construit na ba venir nango bongo. Donc tozolakisa bino avenue moko et tozosilisa Kank Restaurant mobimba lelo bino topromotaki bino tozozwa deuxième partie ya centre médical Primo Santé. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, yesuzonganayo. Oluka, baboye. Ya yesu, ya kanayo. Ipambole. Merci. Tozongi toujours na Dialele. Tozongi toujours na Dialele. Et si Dialele, balobi, on aime toujours toi la mire et à Laïque. Si Dialele et aussi ça venu Kinduma. Voilà, il a venu Kinduma. Et aussi ça venu Kinduma. Et tous autres côtés la ni Kinduma et à mire ya Laïque ça toujours na Dialeli. Merci Nabana Dembo. Voilà, chers internautes, qu'on a vu que musique, nous en avenue Dembo. Avenue Dembo, Tobima, à Sosa. Avenue Dembo, Tobima, à Sosa. Merci Nabino tout aux autres à la biso.
merci na bana Dembo et merci na bino tout boza partout au monde a venu na bino monde lopango na bino sika commentaire et que ça biso tellement bien makasi ezomona mapango ezotekama bandako ya sika ezotongama donc voilà et omoni lopango na bino même ex lopango na bino ata boteka bokende na quartier obotamela okolela onele donc omoni aveni na bino chaque commentaire ekosala biso bien makasi touti aveni Dembo makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionne makambo toboya kilobi ekomi autorise toza na veni Binanga tozokende toujours aveni Binanga mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye toza na veni Binanga tozongi dialele tozokende toujours aveni Binanga tozongi toujours dialele tokende toujours aveni Binanga voilà tokende aveni Binanga toujours tozalaka na laïque venir à laïque toi toujours na veni Binanga papa ya tosha fulankanda papa ya tosha fulankanda basiste ya papa Wemba mpana bango maawa ya tosha fulankanda oyo bino boyebi mpana bango yango wana toleki ya tosha fulankanda mwana kan Christophe mwana Kasavubu mwana aveni Binanga tosha base fulankanda donc tune mpana bango sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zambanayo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Merci bandeko, merci chers internautes. Merci bino tout bo mesana kolanda biso, merci na bino pe bozo landa biso. Donc ndenge tobisaki bino biso to bandaka pe to sulfaka. To prometaki bino le deuxième partie. Donc
travailler et le Mounabino. Donc, toujours avenue Binanga. Et toujours que nous bimasiko Sayo. Donc, avenue Binanga, y a Abima Mobima Banda Sayo ti Asosa Atsukiwana. Donc, Banda Sayo ti Asosa avenue Binanga Atsukiwana. Donc, toki isko kosilisa avenue Binanga. Toki isko kosilisa Binanga. Koleka biloko konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Nene tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Voilà, toujours mon abanda kozo tongama et tongami banda kwa sike tongami na binanga ebele pe bateki bamapango na bango ebele pe bazali donc on est sur l'avenue Binanga et ici direction Sayo donc voilà. Des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Voilà, comme une direction à Sayo, aussi c'est avenue Binanga. Je continue. Et tu relaxes à l'avenue Binanga, tu côté avenue Yongo. Voilà. Yongo yango donc ça c'est Sayo Yongo. Voilà. Commune avenue Yongo. Donc les avenues Yongo et merci na bana poto tout bozota la biso. Merci na bino nyonso mesala komona biso. Merci na bino pe bokomantaka. Merci na bino pe et boemaka et botika commenter et ça la biso bien. Chlorine Zoli le banquier, Stelina Semakala, maman Nadjad, J3 de Bruxelles, Jilikael Pumbu, Papa Koé Michel, Papa Koé Michel, vous avez belle. Vous êtes belé, dango masoudile, tonto bio, ndeko ya la dimvula. Donc, vous êtes tellement belé. Donc, vous allez sur l'avenue Yongo, quartier Camp Christ-Roi, Onel, commune de Kasavubu. Merci beaucoup et Nzambe Mobateli. Et oya pesaka pe azwaka oya zongisaka oya bayini babotolaka oya tombolaka moto azwaka moto na zéro atomboli ye likolo. Merci na Nzambe wana, merci na Nkolo Mokili, le Dieu de l'univers, le Dieu de tous les temps.
mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eglise ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beeglise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye merci na bino tout opesaka biso makasi force ya koréaliser mission donc commentaire na bino partage na bino nombre de vie nombre de heures na bino kotalelaka biso yango epesaka biso toujours force bopartageaka boyemaka partage lien na bana kasavubu nyonso bana kaonel nyonso bana ka Christ-Roi partage lien na baninga batala partie de quartier Onel et Bengue et comment voilà awa toza toujours naveni Yongo toi toujours na Yongo naveni Yongo va toza toujours naveni Yongo tokota Yongo voilà tozongi na Birmanie awa toza na Birmanie koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bombo ye kalabiso bato toikotosa nzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe émission oyo les artères de Kinshasa ezali émission oyo elakisaka bino Kinshasa oyo botika kala elakisaka bino Kinshasa oyo bokenda bobosana kala donc awa c'est l'avenue Yongo et tozobima ti basosa Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dévote mon massé. Évêque mon qu'on a lobby, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. merci balobi mpona quartier Onel na biso et mpona Camp Christ-Roi na biso babi Camp Christ-Roi Onel ezali quartier oyo ebimisa mpe bastar ebele ebimisa bajournaliste ebele ebimisa bajoueur ebele bamusicien bacomédien et Camp Christ-Roi ebimisa bato mpe ebele bana kasavubu oyo basala mpe d'espoir mpona mboka na biso ebele baleka awa donc na Camp Christ-Roi donc merci beaucoup na bino bozotala biso benga biso aime commenter partager osala biso bien makasi ya makasi merci beaucoup et
Ah, tous on a venu Yongo. Tobini Yongo ti la sauce. Donc tous on soit venu Kassangoulou. Bala Yongo, bomoni Yongo na bino et to continuer to je la bina venir Kassangoulou. Donc elandi Yongo et voilà. Merci. Ah, toujours na Sosa et monument na biso ya papa Kasavubu ya ngwana rond-point Kimpwanza ya ngwana. Donc na dit que beaucoup na montant pour comme on a venu victoire beaucoup na rond-point Kimpwanza et ah ouais déjà ici direction ya Sosa et de côté siko toujours avenue Kassangoulou. Voilà, chers internautes, de côté avenue Kassangoulou. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a pas trahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ni Kassangoulou to komi na Dialé. Na Dialé le Tokouti. Bazosala misala na pont moyen to le kaizalité na Dialé moyen to le kaizalité bazosala misala na pont donc yango toleki toza toujours se Dialé moyen tokota tosisa Kassangoulou eza te po nzela eza te donc qu'est-ce que tozwa venir Kimwenza toza na Athénée de victoire. Athénée de la victoire. Athénée de la victoire. Yango école Athénée de la victoire. Athénée de la victoire. Yango et on va venir Kimwenza. Donc tous autres vont venir Kimwenza Boye. To bimi victoire et puis to clôturer émission la biso ya camp Christ roi. Donc pour avenir Kimwenza. Avenir Kimwenza. Donc avenir Kimwenza toujours que ne vers à Sosa. Donc bana Kimwenza vous êtes belé. Bana Kimwenza vous êtes belé et voilà.
Voilà, c'est internaute, Tozokoba et toujours l'avenue Kimwenza. L'avenue Kimwenza. Vous allez venir à Papa Sano, Bakala Diakuba, Botamiao. Je suis en Ngamba Sayo et vous allez Ngambo la sauce. Donc, je suis là Bana, quand Christ est roi et on est Bana Kimwenza. Donc, ils sont au colline à venir Kimwenza. Le pasteur Godin Poya, Azan a raison. Vous êtes toujours dans Sosa, toujours jusqu'au avenue Victoire. Dernière avenue, il y a quand Christ est roi. Victoire. Dernière avenue à quand Christ est roi, Victoire. Nous avons un monument, on a fait Kibino, rond-point Kimpwanza. Dans le rond-point, il y a Kimpwanza. Rond-point Kimpwanza, dans la rond-point Kimpwanza, le monument de Papa Kassavu. Le rond-point Kimpwanza, donc, vu que nous sommes venus Victoire. Dans la rond-point Kimpwanza, le côté soit venu Victoire. Kaka, la partie à Honnête. Partie à quand Christ est roi. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Merci na bandeko, merci na batali, merci na bino bolandaka biso et tolela bino tellement trop babone na biso, bafan na biso. Il y a commis l'avenue Victoire, direction Dialele et sur quartier quand Christ est roi, on est commune de Kassavu. À les empires. Donc les empires, en face de notre école Nabiso Athénée de la Victoire. Donc nous avons deux blocs sur l'avenue Victoire et nous avons Athénée de la Victoire. Athénée de Victoire et Légion Pire. Donc en face, nous avons Légion Pire et en face, nous avons Athénée de la Victoire. alobi omoni bisika na bino omoni place na yo obeta bale okola place na yo osakana place na yo oyebi tika commentaire ekosala biso bien tikela biso na commentaire ekosala biso bien donc bino bana quand Kristo ra bovoyage kala botikaka awa ezalaka zamba onel nde yango bato bayebi lisolo ya onel ndenge bakoko bar na biso babetele mpe biso toza bana toza bantekolo bakoko na biso basalaki na onel donc soki bowana lupango na quand Kristo roi c'est que papa na bino to koko na bino azalaki agent ya onel onel ezalaki compagnie
ezalaki entreprise donc ya biso yango bapesa yango kombo onel eza quand bapesa bajean ya onel yango babenga yango quand onel donc ezalaka quand donc awa tozali na Birmanie toujours na légion pire. Ah oui, c'est là qui Zama Banzete à l'époque. Ma coco on a vu ça, on s'est la bilanga. Ah Zama pi. On a vu un Zama. Zara Banzete, Bakalpi tous en elle. Après, Bayo Kotoma Piro yo, Makambo yo sonné salami lelo, Babenga la maman bilanga lelo, Batongi pays na yo. Donc Zama Menge et salami donc tous en la avenue Victoire. Tokomi na biso na suka parce que ezali dernière avenue na biso ya suka na camp Christ Roi oyo tozwi donc voilà dernière avenue oyo tozwi na camp Christ Roi. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Bah oui le Longomba, Barabana quand Christ Roi. Ah le pan à papa Vicky Longomba. Donc bah oui le Longomba, le pan on a vraiment un rôle. Merci beaucoup infiniment. Nabino Nyonso Bolandi Bisso na 3 Exa Production TV une émission Nabino les artères de Kinshasa ou découverte. Pour nous rappeler Bino Lelo, de travailler qui na commune à Kasavubu, na quartier Onel Camp Christ Roi. Bandeko ya Onel bo moni ba mapango na bino bo moni ba veni na bino. Merci tia commentaire, tika commentaire et ko sala biso bien. To yo ko clôturer awa na triomphale. Ipa yo to clôturer mission na biso ya mokolo lelo. Merci na bandeko nyonso balanda biso de près de loin au bazar na biso. Cléonzo le banquier balobi beauté sans hydroguinone mais tonto bio to pesio moté et papa Koé Michel to pesio moté na pesi Stelna c'est makala maman la Jadi moté depuis Montréal au moni venu na bino kimwis aramona na Camp Christ Roi amona de elpa on avant donc ça pas moni éviter donc moni kimwis na bino et ba J3 de Bruxelles Jidikael Pumbu boza tellement belé ba caméraman nyonso ya 3 Exa Production TV na pesino ba moté ba Destin ba Fabien ba Josué bino tout ba ingénieur Augustin Kaninda na pesi bino ba moté belé merci na mukolo lelo to suki na biso awa o no salandi biso tia commentaire merci et to annoncer bonne fête na bino bozota la biso
tozela pe ba bonne fête na bino et pas na biso na musala o toseli bino na année mobimba. Merci tokutani au prochain numéro ce qui nzamba zongite bye 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 na bosanité dango masudi bye.